Bonjour honorable.
nationaux, nos fédéraux et nos exécutifs communaux, chefs de cellules et chefs de quartier, ainsi qu'à nos invités, au nom de toute la Lukuma, nous vous disons bonjour. En ces jours du 14 septembre 2018, sur instruction de notre commandant, Joseph Kabila Kabange, président du parti, la présidente nationale de la Ligue de femmes procédera à l'installation officielle du comité provincial de la Ligue de femmes à Lukuma. Nous sommes dans l'immense joie de recevoir notre présidente nationale ainsi que toute la hiérarchie de notre parti et nous vous disons un grand merci. Pour cette fête, nous vous assurons notre soutien indéfectible et sans merci. Ainsi donc, au nom de toutes les femmes pépères de la Lukuma, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de notre province jeudi. Merci. Maman Ruth, présidente de la Fédération de la Ligue des femmes à Lukuma, Antonio Botondi. Vous avez la possibilité. Merci. Nakosenga sikoyo bana papa bobanda kimia bamama bolanda bozala kimia potoyoka mama mokonzi mpe mokambi ya lingomba ya bamama bana sola peperde ya République démocratique du Congo. Na botosi bonso na kosenga bongo na mama Janine Mabunda na esika azali akoka bongo kozwa liloba po mikro na ye zalem kasi nakanisi ekozala malamu mama teleka po biso baso tomona ye yamba ye na famille PPRD, premier parti à République démocratique du Congo. Parti force, donc on va demander parti, voilà, parti comme étendard. Au parti, maman Ludiana, maman Munga, maman Mwange, maman, maman wana people to stop the États-Unis stop the batwa na biso petroli ko to tema na kati ya mandataire mayele ko esa na pela ko mandataire na koni administrateur directeur financier
peut-être là ici qu'on a été pour ça la campagne dans la première député national maman a commencé à s'opérer. Donc on est mandataire c'est quand on a des sous sur la députation à la jamais. Yamwana, elle n'a commis mandataire, n'a habité dans la cellule de base spécialisée. OCCD Bandaki, la cellule de base spécialisée à l'entreprise. L'année n'a représenté et pas à siège Bochap. Bochap a dit, c'est pas la maman, la zone a potentiel, ne pouvez pas la courage, continuez à taper. La courage wale ya CDS tini baekotanga bakomisinga présidente nationale ya Ligue des femmes nationale ya Ligue des femmes nasali na bamama ebele bazali awa bayebenga tobandi kosala mosala na Ligue nationale des femmes. Azali journaliste de formation et de profession, abanda politique banatala nangai na toto. Excellence Madame Ministre, s'il vous plaît. Namoni ba mama bafandi bien nyonso. Namoni ba moni mpona nini? Ya mama koyede ba mama na kati ya ba mama soki ba mama batelemi ndenge tosalaka kaka bandakala bongo mama minene bafandi awa kilo ya Ligue des femmes omoni bango nyonso mosala oyo basala bandakala nde ezopesa bino kuga bino mpe bamama na base omeka koya Aponi, papa, Shadagi, Poeteye, Akoba Mosala Oyo, Ye, Abandaki. Nakaniti de Bobesi, Suma Boko, Pamama. Iso Pamama, Tozaka Kakolanga, Oyo Mokondi, Alobi, Oyo Zelaya la Sababiso ya Koto Landaka. Bandade ya Bandaki, Tilelo, Iso Pamama tozala makasi malaye tozaka kakokoba nalandi ndenge mama Jackie Penge amuti koloba sikoyo ndenge bamama tobandi nakanisi masolo oyo ya bamama oyo basali misala ebele na kati ya parti epesa biso makasi mpo biso mpe toyika mpiko koyete bamama bahistoire batémoignage bandenge tobandaki ezopesa makasi na bato nyonso ndenge tolobaka na parti on ne sait jamais po te tokontinue tolanda kaka na kati ya Ligue des femmes totelema makasi tolanda oyo nyonso parti na biso eza kotinda biso ntango parti ebandi biso tozalaki na Lubumbashi na papa Mopos tozalaki na Lubumbashi na mama Marie-Louise Mwange bamama misusu na mama Maweleka bamama misusu bazali ntango na parlement mama Omatuku azokamba parlement tozali na Lubumbashi mpe
toye na Kinshasa tokuti ke parti ebandi pe na kati ya Kinshasa tokoti na groupe ya ba-implanteur toza parmi ba-implanteur oyo toimplante mpe garde na Kinshasa na katisi bamama nyonso bapapa nde bazali awa bango nyonso la plupart baza ba-implanteur moto na moto na kati ya province moko bakezaki koimplante parti biso tosalaki na kati ya Kinshasa nsima wana parlement ntango esili tokontinue misala tokoti na parlement de transition mpe nsima mokonzi ya mboka ayi kobengaka pembeni na ye nasala comme conseillère chargée ya collège socio-culturel na kati wana mpe tokomi mosala ya parti tozosalaka mosala ya parti ntango bamama lukiana bazodirige ligue de femme bamama mwange bamama nyonso bomoni awa dirige ligue de femme toza kaka nsima kolanda misala wana mpe ntango na kati ya collège mokonzi alobi te mama yo pema nanu nake kopema me tokontinue mosala na parti na ye na kati ya Kinshasa tobandi na formation ya ba-hôtesse ba-hôtesse bazali awa ya interfédéral bazali wana tobandi koforme bana basi na interfédéral mpe nsima tozwi ligue de femme ya Kinshasa na interfédéral bamama ligue mbote na bino tokobi mosala tokobi ti na ndenge lelo tovandi nsima ya mama Janine Mabuda oyo azali kokamba biso mpe bamama nyonso oyo bazali pembeni na ye mpo tolanda mosala na biso ya ligue ntango mokonzi ya mboka abengi biso mpo ete tokende kosala mosala oyo ya kokamba bamama na kati ya ekolo na biso nalingi nayebisa bino bamama te tosengeli kozalaka na kati ya lingomba na biso ya ligue de femme pamba te awa bomoni mabonisi ya kitoko baformation makambo mosusu ebele oyo ezosala te ezokopermetre na biso toyeba parti na biso malamu tokita na terrain mpe lelo toza na mokumba ya monene ya kosala ete maetata mokonzi ya ekolo apesi biso lokola devoir biso bamama tolobi biso nde tozalaka ebele biso nde tokonisaka parti biso nde toconstitue majorité électorale tata mokonzi ya ekolo apesi biso lokola mpe devoir pamba te ye apesi biso papa Emmanuel Shadari biso bamama soki totelemi te ekozala malamu te tala ntina longoli ya nini na ligue na biso ntango bazopermetre ke bainstale bastructure à la base mpo te epesa biso makasi ya kosala mosala mpe ntango makolami ekoki biso totelemi toke kopona oyo tata mokonzi alakisi biso oyo te bamama yango wana tosengeli toujours kotelema nga nazalaki na mosala mosusu nayebaki mabongisi ya lelo te kasi ntango nalobi na kaka ligue ezosangana nayebisi bakani nalobi Madame, bonjour. Bonjour. Nous voulons savoir comment expliquer votre présence ici. Oh papa, nous sommes venus ici dans le cadre du parti. Je suis membre du bureau politique du PPRD et également j'ai la responsabilité de conduire le comité des sages des femmes. Nous sommes venus encourager la Ligue nationale des femmes qui est en train d'installer le comité des ligues des femmes au niveau
de la province politique, c'est-à-dire Lukunga, qui est une circonscription au niveau de toutes les communes de Lukunga et au niveau de tous les quartiers. C'est un grand événement de la présence du parti au sein de la masse. Parce qu'il fallait très bien prendre le temps de structurer le parti à la base en ciblant les véritables militantes et ne pas prendre seulement la masse et la foule. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que nous pouvons connaître le pourquoi de votre présence ici? D'abord, je me présente. Je suis madame Mireille Wechonga Mpombo, commissaire spéciale adjointe honoraire de la province du Sankoro. Je suis ici parce qu'il y a aujourd'hui installation de la Ligue des femmes de la Lukunga. Et en tant que militante du parti politique PPRD, je suis venue accompagner mes sœurs qui vont gérer la Lukunga. Et comment vous avez trouvé la journée d'aujourd'hui, l'activité? Je vois une mobilisation vraiment tout ça. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée mémoriale. Les femmes se sont mobilisées parce que les femmes ont trouvé à l'autorité morale du PPRD, Joseph Kabila Kabange, président de la République, l'appui indéniable à la femme. Pour ce faire, toute personne, que ce soit femme ou quiconque, ne va que vers où il sent un appui. Alors, la femme a senti l'appui du chef de l'État. La femme s'aligne derrière le chef de l'État pour l'accompagner dans sa vision. Et je le soutiens à 100% parce que le chef de l'État a fait montre de l'attitude démocratique. Il a respecté la Constitution et il nous a présenté un dauphin valable. Voilà pourquoi on va les soutenir et les voter massivement pour la continuité de la vision du chef de l'État. Merci madame. Félicitations à Marie, félicitations à la communauté. Nalingi, naibisa pa mama panso ba ebaliki liboso awa. Tena pa mama ba ebalika liboso awa. Moko na bino akozwa. C'est madame camarade Félicité Keta. Je suis vice-présidente de Ligue de femmes de CBS DGI. L'impression à chaud parce que vous êtes. Non, ça dit que vous venez quand même de l'impression à chaud d'abord. En tout cas, nous sommes très ravis parce que c'est ce que nous attendions. Vraiment, c'est maintenant aujourd'hui, vraiment, nous sommes honorés, nous les mamans. Cela veut dire que nous sommes considérés et la promesse du chef de l'État, vraiment, ça se réalise pour le moment. En tout cas, je suis très contente parce que maintenant nous allons commencer le service en tant que membre du PPRD et en tant que Congolaise. Alors pourquoi avoir choisi ces temps alors qu'il y avait déjà un... Non, c'est le moment. Le temps, donner le temps au temps. Ça, c'est le temps qui était prévu. Dans l'histoire, nous pouvons dire que non, c'est Dieu aussi qui a voulu ce temps. Parce que nous, les mamans, maintenant, nous sommes levés. Nous voulons élever encore notre pays et notre parti
parce que nous ne dormons pas, nous voulons travailler, nous voulons montrer que nous sommes des mamans du PPRD et nous sommes capables de transformer notre pays. Merci. Nakobenga na pembeni ya mama Mwangi, vice-présidente nationale de la Ligue des femmes de PPRD, papa. Avant l'installation, maintenant qu'on a été installé officiellement, le PPRD peut attendre de nous par rapport aux enjeux actuels. Il peut attendre de nous que la victoire à tous les niveaux, au niveau provincial, au niveau national et au niveau présidentiel. Parce qu'à Lukunga, sur 100% de femmes, 98% c'est PPRD. C'est PPRD, je vous le confirme. Gladys, c'est où? Michel Zouassak. Voilà, et se lance une mobilisation tous azimuts. Nous pouvons connaître. Je crois que d'abord le 8 août, il y a eu un acte historique qu'on tend à minimiser, c'est que le chef de l'État, le président Joseph Kabila, a respecté la Constitution. Il n'a pas brigué un troisième mandat, mais par contre, il nous a demandé d'accompagner le candidat Emmanuel Shadari. Et qui mieux que les femmes peuvent accompagner et être garantes aujourd'hui du processus à un moment où il y a beaucoup de polémiques, élection, pas élection. Nous avons mobilisé les femmes, nous les avons interrogées. Et comme les femmes sont souvent les meilleures messagères, comme le dit la Bible, des jeunes femmes, la jeune génération qu'on entend moins souvent et qui ont témoigné comment elles sont devenues mères à Mouédéditou, commissaire général, ministre de l'Intérieur, entrepreneur, sous l'accompagnement du PPRD. Et donc au PPRD, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la propagande, les femmes ont un espace, les femmes ont des droits et au PPRD nous disons moi Sinde Moto, la importante d'appui, mais nous ne voulons plus, et le président de la République l'a démontré avec la loi sur la parité, le camarade Emmanuel Shadari nous l'a répété lorsqu'il nous a accueillis dans les nouvelles structures du parti, nous ne voulons pas des femmes qui chantent et qui dansent, nous voulons des femmes qui décident, nous voulons des femmes qui tapent sur la table parce qu'elles sont les égales de l'homme en intelligence en tout cas pour pouvoir participer à la gestion de ce pays. Et quand quelques hommes se réunissent